Amina boma mutwe, Amina ye. Olele o, olele o. Amina lele, Amina lele, Amina. Amina olele yo, Amina lele. Olele yo, Amina lele, Amina lele, Amina lele yo. Bande kombote na bino nyonso bana nzambe mbote na bino nyonso bato oyo bandeko nyonso oyo balandaka Mama Info Sans Fil TV. Mama na bino ayeli bino lisusu lelo oyo ezali politiki ya mamama te kasi ezali kaka mpona kokebisa bamama oyo bazali kolandana toujours na makambo ya mabe. Bandeko na ngai wana tolobi nini lelo tozali kolobela obele likambo ya pasteur na biso Charles. Likambo ya pasteur na biso Charles, bamama bapapa bandeko nyonso oyo bolandaka ye na Bostra, oyo nyonso bolandaka ye na Bostra TV, na Bostra ya radio, na Bostra ya Facebook, na Bostra ya YouTube. Bandeko na ngai ezali ndenge na ye awa nzali koyebisa bino kaka to continue toujours na soutien na biso, soutien na bandeko nyonso eleki nyonso. Bandeko na ngai eleki nyonso mpona nini nazali koloba bongo mpo tozali komona makambo oyo tolobaki bato nyonso basalaki bavideo, basali bavideo kasi tozali komona neti likambo yango ezali kosila kaka te. Bandeko ndeko mwasi petite sœur mama Mimi alingi kotika te, ye wana akendaki lisusu epai babengaki ye na babiti akendaki pardon bolimbisi tokoki kokosa likambo te, babengaki ye epai ya mama na biso moko oyo abengaki na live ya Papa Desho de Nard TV. Mama wana alobi makambo oyo ya somo. Bandeko na ngai alobi ete ezali na likambo mosusu oyo ndeko Mimi akanga na motema na ye. Bandeko ndeko Mimi abomba likambo wana na motema, ata kutu fami na ye, fami na bango oyo baza na Kinshasa bayebi likambo wana te. Yaya na ye pasteur na biso ayebi likambo wana te. Bandeko kasi ndeko Mimi abomba obele likambo wana motema. Bandeko na ngai ezali pasi mpe mawa mpona nini yo ozali kobala na ndeko na yo ya mobali bokoli place moko bobotami place moko me okanga likambo wana na motema. Ezali likambo nini oyo ezwaki yo, oyo esalaki yo, oyo esali kaka te okoka kobomba yango na motema ti olingi sikoyo oyebisi mama na biso oyo abengaki epai ya Papa Desho de Nard, oyebisi eke il faut kaka yo osolola yango na yaya na yo. Bandeko eske ezali likambo nini avant to continue nano analyse na biso oyo ezali lokola analyse moko ya mateya, totia nano voice, totia nano audio oyo ndenge ndeko na biso ya mwasi abandaki koloba epai ya Papa Desho de Nard TV. Biso nyonso tozalaki wana live tobandaki kotala pe tobandaki koyoka, toyokaki nini oyo elekaki kuna na live. Bandeko toyoka lisusu audio oyo. Bandeko na ngai Papa Charles akende kotala leki na ye aza na makambo akoloba na ye bolimbisi. Bandeko elekaki na suka mpenza, nazali kobandela yango na ebandeli kino na suka mpo boyoka yango bien bien maloba nini elobami na kati ya audio oyo. Bandeko Mimi Pameko na minito nazalisa bino naza na se Pameko en ligne mais mama aboyi bamobali na ye aboyi atoba mpo soki kotie tembe nasololaki na grand frère na ekuta solisaki nga grand frère na bango mpe ya Lyon nasi papa avoka yebi ye so nalobika nyonso kotata bakoko natali babenga na 7h batinanga bamessage na 7h mpe bate na rapide bata tosololi na famille nalobaki ke naza na besoin nasola na Papa Charles Pameko na mwasi na ye mpo tosololi na ser inga biser likambo nini okoki kozala kayina liboso ya ndeko na yo ya mobali alobi mama ejika pepe te abandi kolela eza na probleme moko Papa Desho amanaki mosika likambo wana nayebisi mpe papa oyo ya Lyon leki moko azalaka ye brandwa ya Papa Charles Pameko
Merci bandeko nakanisi tolandi yango penza na bokebi ndenge ndeko mwasi alobi ye asukisi na wana papa na biso papa pasteur papa Charles akende koluka leki na ye po basola tala
tala bandeko tala akoluka leki na ye na likambo nini oyo bango bakosolola mpo basolola makambo yango na famille leki azoyoka te leki azokende kaka akendeki kobenga alobela likambo wana mpo na nini akendeki kobimisa yango epai ya motu mosusu mpo ayebi esika nini oyo yaya na ye asambelaka soki mpenza leki azalaki na besoin ya kobongisa na yaya na ye azoboya kokende na ndako il fallait kokende na église esika yaya na ye asambela kolia benga na telefone a se faire enregistre bongo lelo ekoka kokoma problème epuis likambo ngo nini oyo ye leki akutanaki nango kuna na ndako ifokaka mona yaya na ye face à face moko kosolola nayebi te mpenza wana ezali bamasolo moko bokoki kobongisa yango mpenza na famille kota mama oyo neti na katikati na bino azosala médiation mama oyo touti koyoka na kati ya baaudio oyo eza lokola moto aza kosala médiation mpona kobongisa makambo oyo etali paster na leki na ye mais ezali ata na sens te bandeko ezali na sens te leki ya paster mama mimi kombo na ye bapekisaki na bandeko na ye likambo wana me ayoki yango te tika bakendeki koluka moto asolola na ye yango ntango yo obengi moto oyo azalaka mingi na ndeko na yo paster soki oza vraiment na besoin ya ndeko na yo okokaki jamais au grand jamais koloba babiloko nyonso oyo ye abimisaki wana monoko na ye mpona koyebisa motu mosusu oyo azali motu koki asabi na bino te akokaki jamais kosala yango fale olobaka ke non par exemple nazobaka exemple ke ngai nazali na besoin ya kosolola na grand frère na ngai naza vraiment na baproblème moko sérieux il faut tosolola na compte ya famille elingaki koleka yango mais ntango deja yo obimisi maloba ya oyo nyonso yo ozalaki nango na kati ya motema olobi yango ekoti deja na baaudio esali mabe po famille bapekisaki mais ocontinue toujours mpe na kati ya live wana kaka papa de show bamakambo ebimi tellement ebele po petit frère mosusu ya pasteur ayaki kotémoigne ke bango nyonso na famille baza pour makambo wana te bazali contre ndeko na bango oyo ya mwasi asali biloko ya bongo mpo bapekisaki ye deja bapekisaki ye mais ye ayoki te akontinue kosala yango ndenge wana ezali bana ya satan ndenge atungisaka moto soki moto azali na eloko ya nzambe toboyi te papa pasteur azali motu papa pasteur tozoyoba moto azali motu akoki mpe kosala te makambo mpe akoki mpe kobunga kasi kozongisa ye na nzela ekozala na modele oyo te mpo likambo yango mpenza tozomona mpe sanse nango te oyo bazoloba ke ono azali mpenza kaka na likambo mpe mama wana azali koinsiste ke mama mimi azali kaka na likambo moko oyo ifo asolola na ndeko na ye likambo yango ya nini oyo ye mama agangaki ntango mama mimi ayebi te alors soki ezali likambo moko oyo ya pasi mingi mpo na nini ake lisusu koloba yango epai ya mama wana mpo ndeko mama asalaka mpe baémission ndeko mama sikoyo aza nango epai na ye un jour mpe tokoyoka likambo wana ekoya kobima mpo ndeko mama mpe aza capable abimisa mpe likambo yango ayimbisaka makambo nyonso eyinda mpe ata soki ndeko mama alobi te kokozala na motu na ye moko boya okobetela te lisolo okoki ezokende ka epai ya bato ya libanda ezokende biso okanisaki likambo oyo ekomi kosila me live oyo alobi ebotisi lisusu likambo wana ebotisi lisusu ememi lisusu yango lisusu na kati ya réseau sociaux mpo eloko ese ekitaki eshitaki mwa moke me ezongi lisusu mwa likolo a partir ya bato oyo baparticipaki lobi na live tala ndenge baapel elekaki tellement ebele na live wana bato oyo bazosoutenir pasteur bapesaki mpe batémoignage na bango pamba te bango bamoni elongi na nzambe na misala ya pasteur surtout na confinement oyo esungaki bana na nzambe ebele esungaki mpenza bana na nzambe ebele bamoni bamiracle na bango na nzela ya pasteur bamosusu mpe oyo baboyaka na bango balobaki bango baboyi makambo ebimaki mpe lisusu ebele oyo balobi ke babengaki mwasi moko mpe ayaki kotémoigne kuna ke babengaki ye mpe aya
ay babengaki basalaki na ye mpe réunion ye mpe aboykote babiloko ya pasteur apubliaka yango lisusu mpo ye apubliaka babiloko ya pasteur na Facebook na ye ayebi bayebi nkombo na ye soki batetende babenga ye bakokosolola bayebi mokolo nini pasteur mama mimi na mobali na ye babenga mpe lisusu motu mosusu mwasi mosusu mpe kaka tolaka baémission na YouTube babenga ye mpe mpona ye mpe alobela makambo oyo ezoleka wana donc makambo yango soki totali mpenza nde bandeko na nga bana na nzambe soki totali mpenza mpe ezali kaka mpona koluka destruction ya mwana na nzambe toboyi te biso nyonso oyo bamosusu basambelaka kuna bamosusu basambelaka kuna te mais tozosala kaka soutien mpona nini mpo bamisala na nzambe bakoma ekwa basible ya bato ebele alors bana mboka Kongo il faut kolongola eloko wana il faut kotika basali na nzambe bakosala misala na bango soki azali na makambo ya mabe etali ye na nzambe na ye me yo zwa oyo ya malamu ye azali kopesa yo batindaka biso te tolanda makambo oyo bango bazali kosala oyo tozoyoka ya mabe oyo bango bazali kosala non bandeko na ngai biso tozwa oyo ya malamu oyo pasteur apesi yo ya malamu zwa yango ya mabe wana otiki na yo okomona loboko na nzambe kotambola epana ntango yo ozolanda kaka mabe oyo pasteur azosala yo moko nde omitie na libulu mpo pasteur azali motu lokola yo bakontaktaki bato ebele mpo baluka moye ya kokweyisa pasteur kasi bato wana mpe loboko na nzambe esalaki bato wana baboyi kosalela yango soki ezosala pasi soki totali mpe pedi ezali mwa mpe likambo moko ya jalousie na kati wana bandeko il faut kososola il faut koyeba nani azali kotambola na bolamu nani azali kotambola na mabe oyo etikali ezali ya nzambe nzambe nde moto akojuge biso point bar moto mokili akojuge biso te bandeko moto mokili akojuge biso te alors baaudio ya boye bandeko na ngai totika surtout likambo ya koenregistre bato wana mpenza ekomi koboma biso bato ekomi koboma biso monde ya réseaux sociaux ekoka kosala ke tokoka kozwa oyo ya malamu ezali na réseaux sociaux tokoka koutilize oyo nyonso ezali ya mabe tokoka kobwaka yango mpo eza kodétruire kaka biso moko bana na nzambe vraiment bandeko nyonso balandaka pasteur na bino Charles ya bostra bandeko na ngai bolemba te bocontinue toujours kosoutenir pasteur na bino ndenge nazoba toujours bosoutenir ye bolanda bilandalanda te azali pasteur na bino soki mpe bato botike bokomi kolongo ezali kaka pasi monguna nde akotelema mongunda nde akoloba ngai na longi mais mpona kofaire échouer mongunda wana bocontinue toujours surtout lokola bozali na préparation na bino ya jeune ya 40 jours bandeko boyeba ke ezalaka kaka pasi bamakambo ya mabe eyaka mpona kodétruire mpona kolembisa mama nyonso ozala na minduki na yo simba munduki na yo papa simba munduki mpona ndako na yo kota mabondeli na yo kotala elongi ya pasteur te kotala makambo ya pasteur te kotala oyo oyoki te kota na bapriere na yo zwa munduki na yo beta yango okomona bikamwa na nzambe oyo nyonso ezali kolobana wana ezali kaka mpona kokweyisa kobebisa spiritualité ya basali na nzambe bandeko tolandaka bilandalanda te pamba te mbula ya sika ezali koya nani akokota na mbula ya sika nani akokota te ekoyebana kala mingi te bandeko na ngai epuis il ne faut pas tokoka toujours kolandela makambo oyo alobi boye oyo azongisi boye pamba te tozali na eloko oyo nde biso tokoki kobundela bana na nzambe nyonso tokoki kobundela makasi ezali nini ezali maladi oyo eyeli biso ya mokili maladi oyo ya korokoro oyo eyeli biso ya mokili ezali échange mpenza ordre mondial nyonso échange yango ndenge tozivaka te ndenge tozivaka te tokoki kovivre na ndenge mosusu moto nyonso akoma mal à l'aise okoki kotambola te oza na kobanga ntango ozotambola oza na kobanga ntango ozosolola na moto oza na kobanga ntango olingi osomba eloko bandeko na ngai oyo vini tokomi komene sikoyo olie tolandaka toujours basécurité
totalela na makambo wana mwana na nzambe nyonso ntango bozokota priere kuna ya 40 jours belela tobelela nzambe na biso akoka kolongola biso monsa oyo ye auti kotia na mokili oyo na nzambe bandeko na ngai bandeko ya pasteur Bosra bandeko nyonso basalela nzambe bana na nzambe botombola maboko na bino likolo mpona 40 jours ya jeune oyo bokosala kala te. Merci beaucoup bandeko na moni tosuki wana topartage bavideo topartage mpo liloba oyo mpe ekoka kotambola mosika pamba te ezali mpe kaka lokola liloba ya nzambe tozali kolendisa toujours toyokanaki na bandeko ebele tokolendisa toujours bana na nzambe oyo balandaka pasteur Charles tokolendisa bango pamba te soki totiki ezali mpe tozali kobebisa misala na nzambe mikolo nyonso oyo akoya mosali na nzambe oyo asali boye oyo akoya mosali na nzambe oyo asali boye tokolobela soki oyo asali makambo ya mabe mpenza emonani na miso te asali makambo mabe neti makambo bamitakala ti makambo nini wana tokolendisa mpe bana na nzambe bakokangama na bato ya bongo te tonke tomoni likambo moko ya motindo wana te bana na nzambe tokosoutenir toujours bapasteur na biso mpona kolongola eloko wana ekota na kati ya communauté ya kosambwisaka bana na nzambe. Merci beaucoup, merci natiki bino wana merci nde tomonani mbala ya sima. Ciao.